le grand messager de tout le temps, et ça Jésus-Christ. Ok. Donc, message est vraiment pas la beauté. Message est où tu as le message du Christ. Le côté de la maman mi balé. Et puis, ce côté de madame. Bako Paraka. William Branham. Bon, message je te parle, c'est le bango. Bako Paraka, William Branham, là, Jésus. Baza na libanda. Yakomana ki moko la bango. L'ifo au lycée. Alors, baki ya aligaka, Branham kolega Jésus. Alors, baki Jésus, Branham aleki Jésus. Bible le dit que lumière est yaki na mukili. Mais tu vas préférer qui ténèbres, lobby à moi bien flamme, ça va pas m'ola yo. N'a dit que la branamiste, bah t'as comme là-bas ya Milaï, bah c'est le moment où on a gagné pas Milaï, mais il y a la cité. Mais tu vois comment on a réclamé pourquoi l'Église est comme un royaume. Est-ce qu'ils ont malade? Et ça diabolique. Oui, on a beaucoup de et ça diabolique, mais il faut expliquer que c'est diabolique par rapport à quoi? C'est satanique. On va dire satanique. Là-bas, c'est sous. Mais par rapport à quoi? Les abominations. Parce que le ça dans l'église, dans la Bible, les athées. Pas les Jésus pour parce qu'après Jésus-Christ, ça arrive la bande. Parce que Marie, Joseph, après Jésus-Christ. Il faut que soit tatale qui n'a moko à représenter. Ngai soko l'église on a kamba avec des bereka. Comment on a adjoint ngai. Hein? Moto sa cordo l'église. Asa muswai. Parce que ministère est ali vocation. Très bien. Moto appelle ça la vocation wana est ali nzambe. Donc, ce que l'église wana, papa Koufi, va remplacer moi, tout ça va dire, il y a pas l'église y a nzambe te. Peu pas ça nzambe te. Or, Saint-Esprit, nous te prenons à Kabatou. Tant Moïse, avec a comme la mission d'ailleurs, nous avons d'ailleurs à Josué. Josué Azaki ni membre de la famille d'ailleurs, ni nani, ni sokinani. Après Josué, nous avons Moutakoloba. Soit passer flamme, c'est Maboko pour remplacer. Ok. Moutoumoutataka batute. Les Kamwanza, mais c'est les Kamamoututa Pona. Nzambe mtaponaka okobota mwana azopela ko sakanate maintenant zo la saka ye fa remplacer zo cité Bethel ba changer doctrine oui on veut que kala cité Bethel pour votre cité Bethel faut avec tamba ok ba pantalon ezo kotake ba jipa mikuse ezo kotake mais tala mwana ye a changer biloko no solo. Doctrine est changée. Ce qu'elle ne fait pas quoi. Moi, a dit là-bas, on remplace ça. Fais pas. Mais l'église, comment qui l'église, il y a un scandale. Ah bon? Oui. Au bout de comment la maman a remplacé. Pendant qu'il y a comme nanité, Azala, comme évêque général, l'église de l'éveil, à 5 microbes. Makaboy bimé à ça la boy à ça la boy il paraît que tout avec les mots qu'on a la bonne le moté mati tu vois il y a un cadeau dirigé à des communautés où on a la bonne le moté mati ah bah on a qu'à monter dans l'église de l'éveil maloba kia wow à ça qu'à sur une semaine ce qui se disait c'est ma bacoli ciel ouvert lève-moi nique mon anzambe mon mani loboko na tata esemwami likolo balinami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makeba
Voilà, to pesi bino bote mingi bande ko nyonso bozolanda biso ni susu na numéro na biso ya sika ba amoureux pe ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV boyebi Ciel Ouvert TV ezali 100% bonzambe ezali chaîne oyo elobela kaka makambo ya nzambe na senge na bande ko nyonso bozolanda biso bo zapete botika la kaka na Ciel Ouvert TV soki moni batindeli yo lien partager yango pe bo s'abonner na émission pe bo liker pe nzambe ya Abraham Isaac pe Jacob. C'est votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra, tu as dit, évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Le lot, tout ça, analyse, mon coup, très important. Bolanda, vraiment, Bolanda, pour y ba vérité, ba réalité, il y a ma caméra, autre kolobela, le lot, na, ba analyse. Na, ngambo nangai, ya loboko ya mwasi, na yambi, patriarche Vincent Makela. Yende to sala ba analyse ya makambo auto kolobela lelo ko yeba kaka ndenge ba analyse nini auto ko sala na émission ya bokona lelo. Bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour pasteur Flamme d'Angola qui me yankole sumase za na yo nzamba pambola yo. Baton so na biso nzamba pambola bango. Tobeke tout ça na bango ilongo na motema kati na nkole sumase parce que toyeba na pression ba na biso za pona ye. Traite nzambe apambola ba ibanso o ba kolanda biso je crois que vous allez discuter na émission ya lelo. Voilà, merci comme dit le patriarche Vincent Makela, vous allez jamais déci na émission ya lelo. Na signé na bino nyonso vraiment vous allez attentif. Voilà na émission où vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner na chaîne na bino, peut-être vous soutenir chaîne na bino Ciel Ouvert TV. Vous voyez que patriarche a dépensé comme mardi, jeudi, donc a dépensé comme makasi. Donc il soutenir na $5 na yo na oignon son nzamba zotsa à Caire. Quand na yo pour soutenir émission oyo pe nzambe a koti kabinote a kopambola bino. Patriarche Vincent Makela. Tant au fanda kikaka oyoki sango collègue na yo pasteur Bango Tika Songo atiki biso et salaki yomi. Bon, ça l'a bien été toujours loin, tout ça, on a monté. Nous avons alobaki, tobotamaki, tobotufaka. Mais balou sur ça, à moi qui passe parce que vous avez un peu ça moutouana. Mais moutouana tiki bina kei, donc ça, ils ont pas mal à monter. Même à tabi sur mon famille, tu as bien prouvé. Ok. La commission mingi zambe kadlo parce que dès qu'on a dit ça, moi on a déjà na libota est-ce que tu vas kuna na commune ya Kishasa waye kota la biso to zali to sole ko tumo mingi to tuko bungisa mwana ya leki na ngai leki opena na ndingai babenga kaye mindo to tuko bungisa leki na ye azana âge ya 16 ans et demi mwana so nata au tuko tika biso abeli penate mais abeli ka de 3 jours ya kufa nzamba bisa kimi na libota to zala bongo malam. Merci merci na babanso bazobon tabiso bakota na biso bana va de beleka batoto bena bango bana na nzambe un grand merci na leki ya Michel Bakenda Paul Bakenda Michel Bakenda donc comment la Paul Bakenda Paul Bakenda vraiment azaki na bolingo mingi ajota la ngai na mokambi l'église na imoko pour tout ça la pémenité OK nzamba pambolé mon petit frère moi monsieur nzambe Paul Bakenda vraiment ça ki ngai kitoko mingi donc liwa ya mutu ezalaka malamu te so mon to se pen liwa mutu yeba ke mutu wana azana motema penza ya bomoto te azana motema bonzambe kat na yete mutu ngo ata boyoka na yete mais le soki atiki mokili oyo je crois que je ne crois pas que okochambunda okubina okoyemba okosepela ozatuna na attitude ya mawa ya momoni na biso na coutume na biso batu mwindu soki mutu akufi ata azali mutu mabe batatu la mabe na été passé flamme. Okay. Ça qui passe. OK. Oui. Vraiment merci nazopesa ka mes condoléances na famille Makela. Moi-même j'étais là. Lobi nazaki na pokwa wana pona kokabola. Mawa wana vraiment que son âme repose en paix. Pe na pesa mes condoléances na famille ya Bango Tika Songo. Oyo ayebaki na kotika biso. Voilà, longtemps et sûrement patriarche Vincent Makela. Aux patriarche parce que vous avez un boule belé, il y a ministère. Où il basali presque nyonso oyo mboka na biso awa. Na lobi
c'est la biso moi pardon, c'est la biso moi analyse mukie ou bien parcours mukie ya pasteur Baruti. Na étant que ça patriarche oyebi parcours na ye abandaki wapi peut-être tinenga de lo eko kufa parcours na vraiment mukie parce que basenga ki yango babena na so yambi patriarche parce que patriarche ayebi makambo ebele assez la biso moi analyse mukie ya pasteur Baruti. Et ça, on tourne malade, mais avant, on a bien, on a fait si mot de pas ya les grands patriarches, pas Kelani. Ok. Tata Batata, Zamba Pambolis Kazali, et puis Zamba Bati Subomo Molai. Ok. Yepe, ça me bagi à Koufaki, mais c'est Baini, Mouini, Tabisaki Samoana, organisé dans le ya soloté. Et puis, la piscine mot de pas ya moi Sinangai, mon œuvre d'art, Maman Bene Makela. Nzamba pambolaye na bambala mingi yemta lamba kanaliaka yemta ponelangela makolata yemta kengela kabana do yemta tabla gardien du temple o ezabula ezanda ponangai nzamba pambolaye mote mingi pa ya Caleb mwana ngai nzamba pambolaye mote mingi pa ya ndiko na yote servante Jade makela Sephora. Ok. O lingala mingi. Ok. Nzamba pambolaye mote mingi pa ya mwana ngai Meshak Vincent Meshak, Nzamba Pambola Lukoki, Nzamba Pambola Ye, Mbote Mingepa Yana Jean-Marie Makela, Timothée Makela, Charlotte Makela, Mindo Makela, Wabulisi, moi, Naipena Blandi Makela, Nzamba a réconforté Libota, tous à la Malam, sans oublier qu'on peut s'emboter Mingepa ya Bananga sur ma midi, c'est Fran Apessier, Bélivin, Barachi, grâce à Mouké, Ben Mouké, Mingi, Yamai. Yamai, Makela, Nzamba Pambola. Alors, passez flamme, et dans vos salis, Blandine Makela. Ok, c'est l'éternel. Ok. En tout cas, Ngai na Kosakate, dans le bagage solo, parcours, il y a Baruti, Naïbia Mopendate. Il y a le fait passer Baruti, Naïbia Mopendate. Ce que tu dis, mon parcours, il y a Adina Bala. Ok. Parcours, il y a passé Pata Kelani, les grands patriarches, Tata Batata. Naga peut pas soit à Mouké. Mais en tout cas, parcours, il y a pasteur, le feu Marouti, il y a bien un malam mouté. Mais il y a bien, parce qu'il y a Azar, des Babakazal, Azara qui chrétien, mais branamiste. Parce qu'il va passer pour croire dans message. Il y a branamiste. Je crois que Nézé Koyoka Kala, Azara qui pentecôtiste, il paraît. Il paraît qu'il est pentecôtiste. Ah bon, voilà. Ce qui est abongoté, en tout cas, vous Misangai. Et ça, on dit que tu as un minokabatu. Mais quand on a mal monté, mais Nabi il paraît. Il paraît. Ok. Avec pentecôtiste, après ça, avec un message. Pardon, ça un message. Ok. Message, bon, avec un message, il y a Tangwasuka. Ok. Message du temps. De la fin. De la fin. Le message du temps de la fin. Mais quand on a dit que le message du temps de la fin, et ça, quand on va le bâtir, tout le monde va le bâtir. Ok. Message du temps de la fin, c'est Ali Batouan de Yesu, ma bonne amitié, ma bonne disciple à Jésus, car Jésus revient bientôt. Bon, on a un message du temps de la fin, à Bango, couleur une oyoba. Bâti en gros passer flamme, parce que Babaga, tu sais, ton dit le message, mais message c'est Jésus-Christ. Ok. Si on dit le soisi, il y a un dit le message à soisi. Très bien. Il y a ce côté qu'on a bon monayo, on dit le côté qu'on a bon monayo, on va dire au tambour naye, vinayo échanger au combien qu'elle a moyasika. Mais message il y a bangone bagate et ça la couleur ni peut pas bagabongo pour la nini. Mais moi n'engare bika que passer Baruti, Azamutuya. Pasteur, il y a un message, il y a temps de la fête. Donc, ça va pas c'est passé flamme. Voilà, Nassini de Bandekunion, c'est pour ça Paris, Mayatomo, na Bruxelles, Héritier Kassongo, José Tita de Bruxelles, beau partager émission Oyo, et sans oublier Fondation Ekumbi. Fondation Ekumbi, Visa Schengen et Lokopamba, Bobenga, Ngai, on peut saluer nos adresses, Visa Schengen et Zobima, dans une semaine. Voilà, un long témoin et sérieusement, patriarche Vincent Makela. Dans le lelo ba débat ezo salama ba débat ezo salama parce que ba to ba lobi que église comme un royaume net patriarche lelo à visionnaire
Ali papa ya communauté lobi azo préparer peut-être Yamai au moins na lobi c'est patriarche nzamba bengi Yamai a commis pasteur mais tandis que ils ont ba pasteur au ba landi au bazali selon ba stricture ndenge za na église que ceux qui numéro 1 azate a préparation numéro 2 mais to komi ko mona ba bazo réclamer ba bi que pourquoi église est comme royaume est-ce que ça malade et ça diabolique ok na mkusena. Et ça diabolique, mais il faut expliquer que c'est diabolique par rapport à quoi? C'est satanique. On va c'est satanique. La c'est sous. Mais par rapport à quoi? Les abominations. Oh, abomination par rapport à quoi? Parce que biloko ça malon l'église na Bible exacte. Pas ni Jésus pour nagi que parce que après Jésus Christ ça règle la bande. Parce que Marie na Joseph babota kibana après Jésus Christ. Il faut soyez soit tatale qui na moko à représenter. Ngai soko oyo l'église on na kamba kabe de bereka okomona adjoint na ngai moto sa cordo l'église asa muswai asa ta famille na chilo ngata kuto yebi asa muswai okota l'entourage na nyo surtout poto saka na collège abasali na nzambe na église OK okokuta wola za mutekela na kotaka presque ba kono sokomona. Donc, ça c'est que nous avons préparé moi nangai toleki nangai to mona kasi nangai à remplacer ngai parce que ministère ezali vocation. Très bien. Muta sa vocation wana ezali nzambe. Et ça ngai te yo mona l'église sur na ngoya te parce que comme ko tamu sa manamela batu excuse na bomoto pe na mela satana. OK. Donc, si on a l'église, papa Koufi, remplacer moi, tout ça va dire, il y a pas l'église, il y a un zambété. Peuple ça dans zambété. Et comme le col à royaume, et comme le col à ethnie, et comme le col à cotérie, il y a quatre églises, et comme l'église tribale, et ça va la monter. Or, Saint-Esprit, nous te prenons à Kabatou. Tant Moïse, avec un comme la mission d'ailleurs, nous avons d'ailleurs à Josué. Josué azaki ni membre de la famille naye ni nani ni soki nani après que Josué a tenu tout maboko tant que poni Josué so boya amoni bakamuza bosse la Moïse ba dimension Moïse azaki nango Josué binga na kokate mais Moïse a lobi assistant bi nzambe mutaponi yo otamsa bana ya Israël ya kopona mwasi kopona mwana kopona boye en tout cas c'est diabolique et ça nzambe te. Voilà, patriarche toujours l'angayo bolobi les embêté c'est ça biso to l'angayo na ba l'angayo sur bazolanda biso pour partager émission oyo patriarche Vincent Makela na lobi na église ba église monsieur mona na pena ki mwana oyo bota ministère ne benezo mona o senti bien que mwana oyo bota azopela ana ministère ko leka peut-être bato baza pembe na yo est-ce que muto ndengwana ceux qui yo tieye yo le lozate o tieye et comme royaume. Parce que Flamuta tchaka bato ezate que Vincent tiye te nzambe mutakoloba joie passer flamme te maboko pour remplacer yo. OK mutu tchaka bato te likamwa nzambe za likamwa mutu tapona nzambe mutaponaka okobota mwana azopela ko sakana te mais non zo la saka ye fa remplacer yo. Et comme c'est Saint-Esprit la question dit que yé au sang ya mona le bité so ki nzambe le nzambe la souverain so ki nzambe le bité yé bâti mais par contre on va voyons te et puis son nzamba poli okomona kaka yo moko parce que tant molimo mo sante poli mutu nzamba poli mutu molimo mo sante convaincre batu le meilleur professeur mutu convaincre batu c'est le Saint-Esprit et convaincre batu que les alliés pas comme batu ba hôtel mais la été batu ba koyamba likamolo malamu pas comme on essaie à moi na wana yo mona kaka oyo bela nzambe mutu a abonnier. Aux hommes, les gens qui ont la bango, ils ont changé même doctrine d'église. Je vais citer Bethel. Ils ont changé la doctrine. Oui. On veut que quand on cite Bethel, pour qu'on cite Bethel, il faut avec tabac. OK. Ma pantalon, ils ont contacté. Ma jipe à me coucher, ils ont contacté. Mais dans la mois naïe, à changer le nom de sol. Télévision à cité Bethel, c'est qui télévision sentinelle. Oui, bah. Oui. Mais à changer le combo. Donc, il y a des bandes doctrine à papa. Il y a des gens qui ont des bani. Si tu as des gens qui ont des bani, est-ce que tu as des gens qui ont des bani? Tu as des gens qui ont des bani.
faut qu'il t'amène les simples comme bateau qui va passer à l'ango. Ok. Mais la doctrine là bas moi ça la bongo. Donc il fallait pas même la doctrine wana. Oui. Faut papa d'ailleurs tika doctrine wana. Ba pantalon ko takate, ba jipa mkuse ko takate, o ko ta jamais dans l'église wana sans que ça o la ta voile. O la ta qui t'a c'est ça. O ça voile qui t'a tout ça. Mais le ça sous ne voile même soit on a carré so ko na yo. Ah bon? Ah oui. Donc doctrine est changée. Soit qu'elle ne fait pas quoi. Moi d'ailleurs a dit là-bas le remplaçant fait pas. Mais c'est qui se comme qui l'église pour il y a un scandale. Ah bon? Oui. Au moins il m'a dit que la maman l'a remplacé. Ma bonne gars comme nanité. Azala a comme évêque général. Évêque général na église de l'éveil. À ça il me connaît. Makaboy bimé à ça la boy. À ça la boy. Il paraît que tout avec il mo kuna la bongo le moté mati. Tu vois? Il y a un dirigé avec des communautés où on est la bonne moté mati. Ah bah yo ka monter na l'église de l'éveil. Maloba kia. Wow. À ça ka sur une semaine, ce qui se dit c'est ma bakoli. Ba scandale l'équipe. OK. Osomon, nzambe mutapona kabatu. Mabebe église le zapona nini? Pas de église comme le roi baba gablo. Parce que les salama, salama. Parce que batu baza comme ça ba mwa sali ya nzambe. OK. Pe bato tia batu kotia. Eza likambo ya nzambe eza likambo molimo. Molimo nde muteponaka. C'est Dieu qui choisit que la poni l'homme valable. Azala bose na ngai pona miso songolo, pona boye. Donc, ce que nous avons poni mutu, et pensi mutu ma directive. Et pensi mutu orientation. Nega okamba église, nega kotambola. Mais les abomote. Yo moni église binyo yo, et tonne na mukilo yo, et tonne exaso yo, et ça nzambe te. Et ça pas magadwa ba. Voilà, et ça ma gablo ya batu, Jean-Pierre Diongo Pipina na Paris. Et patriarche Vincent Makela, question sur les abonnés parce que question oyo ba komela kingai na tuna yo question oyo na tonton Mapuata. Alors, on a posé une question, est-ce que le pasteur Nyon se va hériter le ministère à Papa Nabango? Est-ce que le Bango facilement ou bien le Baboya qui va battre les médailles qui vont? Yo, la plupart des gens qui Papa Koufi, Batiye, on va te battre le marin de l'église. On va te battre Bimi. Ma collaborateur, Papa Babimi, Bandia Kemsobo, Babimi. On va se tomboki parce que nous avons la majorité nous avons pour nater. OK. Église c'est comme le mot là ceux qui sont montagne. Il faut que sur la zone il faut que montagne doit remplacer. Il faut que montagne à Kassibo. Elles ont église qui bagiste. Kabamona. Ah! Mater na Gikongo. Communiquer na Gikongo. Attends la photo. Exhortation na Gikongo. Attends la photo. Il y a photo dans la mona te na mona ngara awa. Na peut so za na photo. Oui, la photo ezali. Kuna baba langi. Français. Ah. Mais awa. Oka makwenda makwiza mafutuka bongo na bongo la maison mwevi et comme l'église. Mais ça organiser pour les églises et belé awa. Quelle organisation? Organiser. Yani ba respecter la temps, ba respecter ba kamina bango. Tani bango. Ba ko kota ka bana tongo ba miti 29. Mais ça en patience pour les chrétiens. Et puis les baptêmes sont pas chrétiens, sont pas bangistes. Mais ba chrétiens qui bangistes. Bon to so ba lo ba ka branamiste. To ba lo ba ya balut. Alors, aux hommes, donc, bateau mingi, hérité ba ministère ba papa, c'est pas la volonté de Dieu. Mais ça pas souverain, aïe pas pour la paix moi na, à remplacer papa na yi. Mais moi na oyo nzambe na bengi, nzambe na poni, pour que asale la yi. Mais nana se prend tout la question mingi ba branamiste parce que na ça mon qui ba révélation pour ça batou, pour ba décorer ba branamiste. Voilà, tonton Mapuata, Benson Mapuata, je crois, Richard Mapuata, je crois que Yoki Mbela, Oyo, réponse Oyo, patriarche Vincent Makela, Aouti, Kopesa Biso, Jean-Pierre Diongo, Pipina. Patriarche, nous avons message et bima wapi. Il y a des parce que le tout n'a pas question un message. Tout le monde va passer, tout le monde va mon aragakao, église un message au juste et bima wapi. Tout d'abord, quand on a église un message, basala ka mwa mukere
Parce que le message est tout d'abord Jésus-Christ. Ok. Le grand messager de tout le temps est ça Jésus-Christ. Ok. Donc, message est vraiment pas la beauté. Message est où tu as le message du Christ. Très bien. Ok. Après ce mission, aller dans le monde entier et faire de toutes les nations mes disciples. C'est ça le message. Ok. Donc, comme ça, message de pas à que le royaume des cieux est allé aux ogres. Jésus-Christ se révèle bientôt. C'est ça le message. Ok. Il y a un message, on dirait que la Bible. Il y a tant de super, message, il y a tant de super. Quand tu as la Bible, c'est ça. N'a-t-il exemple moko? Oui. L'homme valable. Tiens, là, nous avons un message qui va faire ça. Mais ça faux. Et ça faux message. Et ça message dans la Bible. Tiens, là, nous avons il y a Genèse, chapitre 4, verset 1 à 2. Pardon. S'il vous plaît, pardon, Miki. Makamba développera un messager. Et ça le couta. Et ça va payer. C'est pas biblique. C'est Genèse, chapitre 4, verset 1 à 2. Donc, quel on va là? Voilà. Genèse 4, 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Genèse 4, 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Jean le verset 1. Nabi, Genèse 4, Jean le verset 1. Voilà le bolam. Genèse 4, 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Merci. Oyoki, Adam connut Ève. Ève. Ok. Et il a enfanta un fils. Adam connut. Na terme nous sommes que Adam a couché qui na moisi na ye Ève. Ba ekobota Caïn. Pe balobi ete to sali mutu. Oyo aza lokola biso na nguya pe na lisungi ya Nzambi. Batanga ngo. Mais ba messager balobaka ke Adam no Ève akushaki na nyoka. Donc Caïn azaka mwana ya nyoka parce que Ève asakanaki na nyoka. Ba bongo li Bible. Bazali banda. Bazali banda ya parole. Bazali banda ya message. Na clair hein? Le problème est clair non? Très clair. Très clair hein? On m'a dit que message va que toi le putain. Adam asakanaki na mwasi na mwasi na ye Ève. Nda ba boti Caïn. Mais on va voir que Ève asakanaki na Adam te, mais asakanaki ba rapport sexuel na nyoka. La fausseté. Pour que bato bazala kata solo te. Na minoko na bango bimisaka makambo lukuta. Est-ce que vous comprenez là? Nasola ndo madame. Et là on besoin wana. Na ko pesa mi balé sur ton silisa. Le kuta la bango mi balé. Et puis so hôtel madame. Ba comparaka William Branham. Bon, message te pas né. C'est le bango. Ba comparaka William Branham na Jésus. Quelle même l'église à Balouti. Quelle est l'église à Bango? On va bakamata photo ya faux Jésus. Soit déjà Jésus. Batiawa, bakamata William Branham, Batia. Et puis on va dernier le prophète. Oh, il y a la Moukili. Pour un message, et ça William Branham. Mais c'est faux. Mais c'est un grand mensonge. Bible dit que dernier prophète Ayaki pour préparer le chemin à Jésus-Christ. Pour le grand prophète de tous les temps, Aya. C'était Jean-Baptiste. Un grand prophète. Oui. Jean-Baptiste. Bible dit que, comme on a Sakoli Aliboso Bayaki, comme on a Abraham, Moïse, Nani, Tina Jean-Baptiste. Nema Sakoli Basukiwana. Parce que Jean-Baptiste a dit dernier messager. Oh, Ayaki, pour toi, mon Sanzela. Yamla Babengakaye. Mongongo zo ganga na lisobe. Lisobe. Et donc préparer Nzela ya Yesu. Voilà le bien. Ok. La voix qui crie dans le désert. Voilà. Très bien. Dernier messager Zayewan. Ok. Bah tu vois la Bible. Bah que le rôle de ces amis forcés qui nous attend Jean-Baptiste. Ok. Il y a des temps voyez et Souka yaba prophète. Souka
ya muto abikisaka suka ya batu oyo ayaki na swali c'est Jésus-Christ. Très bien. Donc Jésus-Christ avant ya Jean-Baptiste a clôturé koyeba prophète. OK. Jésus-Christ ntango aye ye moko le grand messager apesi biso message ya swali po tokota na royaume de cieux. Na nsima na mutu mosusu akoyaka lisusu aza te. OK. Ozoka nete so bato bakomprendre nga yo kwasu nsima ya Yesu Paul bazuni sikoyo biso toza bamessager de Christ totiaka makambo oyo message oyo kola apesi biso mpo bato base repartir babongola mitema bandimela ye Yesu asia po te babika yo kwasu la message nini ya sika Yata masuba. owana mosuko message oyo opesa biso nini oyo bapesa te oyo Yesu aloba te osomona baza na libanda yango monaki moko na bango lifo odiciel alobaki alingaka Branham koleka Jésus alobaki Jésus Branham aleki Jésus donc bandeko na biso wana baza bakretien te bazaka babranamiste baza dans la fausse te. OK. Oui nao bametela zolo bango bazalaka ta fausse te basimba baécriture ozomona lokola bascrime na bafarisien basimba l'écriture mais basa la carte en vérité. Donc message na bango wana mensonge eza bien na carte. Merci. Voilà makambo eza ya kobeba vraiment bon partager émission oyo tobaki bon partager yango panza vraiment émission oyo tina suka ya mokili panza yango tinda yango pa ya mutu nyonso. Voilà Patrick Vincent Makela quant à yo pona yo message ils ont bongisa bato ils ont bongisa bato koloba pona ngate pona Bible non mais bon c'est non Bible bon c'est non analyse na yo parce que bazana bato ebele bato teya bafoule ya bato ezali donc pona yo bato mema bato na vérité mais na perdiction babimisaki Jésus na Barabas bato ni foule bolingi totika nani pe toboma nani babitika Barabas boma Jésus koka maka foule wana te na mon église bato ensemble na bitaka la ba foule babla soki baye penza bazwi pe la Bible bapesi verset oya ne même pas le monde bolinga mokili te ndabilo kozala kati ya mokili moto akolinga mokili bolinga nzambe eza kati na ye te balikolo chemise ezalaka nini ya mokili coupe ya mokili pantalon ya mokili montre ya mokili alelongola bandi kolongola même na sous-vêtement balongoli batikali bolumbu mais bato baza kuna plein yo soki yo kamaka plein yo bitaka Bible bike esika ebembe ezali nde esika banzinzi bayaka ebele esika bopolo ezali nde esika eloko bopolo ezali nde esika banzinzi bayaka ebele Bible lobi yango esika bibembe ezali nde bangondo bakoyaka. Très bien. Kokamwa te plein lobelo eloko te talaka nde esika baoteya parole de Dieu okotema na balabala awo obandi koteya bobongola mitema bondimela nkolo bato bakoya pena te mais ngano totelema kaka tomandi discussion yo tosaka na ngano mobeta yo nyama kingandi na yo bakopesa bango invitation te plein mais makambo nzambe côté vérité za bakoya te songa tomitomono teya bakoya te omonto bali kofinga. Très bien. Mais toi, tu seras assemblé au soir, plein. Vous avez une invitation, vous avez une invitation. Puisqu'il y a une invitation, ok. Oui. Bible dit que lumière est yaki na mukili. Mais tu vas préférer qui? Ténèbres. Ténèbres, le bien flamme, il va pas m'bola yo. Oh, Bible, la Bible est consacrée. La Bible dit que la vérité. Puisqu'à Moulili, mais qui ça solo, mais là, va passer la solo, tu m'y vas dire la bangote. Ok. Yaka na ba illusion, yaka na ba futilité, ne ba to olanda yo. Ko kama play wana te. Ngala dike ba branamiste ba ta kabila ba ya milai. Ba seka ba ona kana ba jipa milai, mais yaka na cité. Yaka na cité. Oh, et ça le bon église mo ba ya misunité. Mais yego ba ya misuni. Te. Ba ya na ba misuni, kula ba pesa ba misuni. Ngasa la sele mission. Na mutegizi wana na binga kunenya musutami na lia banango tika yo saka na ngulu na fufua ngulu usuna ngulu bo mabele sala langi yango tika wala zo ezo le kaka na gorge libwa
abitika bongo tabala kwanga mais kuna c'était bazona na Ça c'est l'hypocrisie. tala basenga biso wana o basako d'église wana kuna monana jipa mulai mais yaka para bango bona couper yaka na cité oui abina ntembo nani yo ngana yebi bango to fara bango esika moko ozomona donc comment église ya hypocrisie ba hypocrite oh le même le que ba tobeli o mi balé ba hypocrite ba ko kota ka jamana boko tali ko OK donc ba to former ba candidat Yali Felo, ça le savoir. Voilà, lentement et sérieusement, toujours qu'il y a des mots qui ont été dans l'émission. Ah, quand c'est quoi l'émission de Togo? Tu vas qui vont partager l'émission Benson, ma pote a partagé l'émission Oyo, Pensa Bakopambola yo. Patriarche Vincent Makela. Makambo le baiser belé. Il y a Makambo étali message. Mais nous sommes limités par le temps. Na lingaki to mekano ko kangana no close. Tenga nga to continue na. To continue kana. OK. Parce que ça ni kamwa koluba. OK. Voilà liwa ya azape patriarche. OK. Parce que abandi ko sela nzambe kala pona liwa pasteur ya pasteur Baruti. OK. Bon, na la ba ko que ça li bien que parce que surtout tangi parmi ba pasteur oyo bazali de bazaba na réputation ma bête. Honnête, ça va honnête. Il faut tout le baka solo. Oui oui. Hein? En tout cas na yokaye na buzo bate. Na petit oyo bato ba passer mi ba osalate. Mais tout le monde va te kazaki honnête parce que mutaza honnête, mutaza saint, mutaza sembo ezanga na Jésus. Même Jésus doit bien qui mon aximala, on va y comprendre. Abi mutazaka bala bozanga nza. OK. Mais bona musuni boye c'est quelqu'un yo tu veux qu'on se fait exemple donc makamala photo ndi ba exemple à suivre. Il y a ma belle photo boya. Très bien. Donc aza mutoyo na tiala ko yoka yete ka sali boye o asali boye asali boye. Bila musuto yoka ka bon ça va soupçon. OK. Mais ça va bato musuto bazo ko sambela na ye. Ba bima basali. O ni ke ba prendre makabwana. Et comment il va aller? Et comment il va aller? Bah, soit fongola église, ça va église de réveil. Bah, ça fait pas dire. C'est quoi le mot de ma soeur, ma femme, ce soit pas dire? Donc, c'est une bonne question, Patrick. Comment va sortir pour l'année? Donc, c'est où on a tout mis? Il y a ça, monsieur dit, bon, bon. T'es n'a pas joué, mais il faut se remettre dans ma parole, il y a frère. Dis-moi que bon. Bah, ça va là-bas, mais tout ça, on va dire Kamoya, bah, église, on a Branham, et Kamwana Petro. Parce que casse vous allez ce qu'il y a mon côté. Alors moi pour l'année. Alors moi, à comment y est polygamie ça m'a bêté. Ce qu'il y a ça va. Yes, quoi ben ce qu'on va prendre bah église, il y a Brahmis, il y a passer la route, bah ça va payer. Comment? Il y a ça l'église primitive. Avec l'église, voilà ce qu'on va messager, va payer. Parce que ça va. Parce que ça l'église primitive, toi ce qu'on a ça ma carte. Ah ça ma carte. Ah ça ma carte. Voilà. Mususu. Baza na limité ce qui va dire au cas. Dire au cas. Bango ba kabwana na ba passer ba route. Ba benga bango ba pengwa. Ce que yo église va passer ba route à message kuna ba benga ba dire au cas ba passer le casse ba pengwa. Ce que ba na baza na vrai message. Bango ça va dans les bons. Quel autre la bango? Quel patriarche comme tu oyé ba ça patriarche oyé ba ça. Ngai ndela tanga la Bible. Bango tout baza dans les beautés. Bana ça qui m'a bon message batéaka et so bala na kena na message. Pourquoi on compare Abraham na Christ, dans Jésus-Christ? Pourquoi on vient attendre message et attendre la fin? Biso nous sommes un message attendre la fin. Quand on tient tu es choisi ya batombo le mitema Jésus revient bientôt. Ndibela nkolo pour être mbo pour mukileza mukila bisote to kenelo là. Il y a un message attendre la fin. Ce que yo ba privatiser yango. Ba zo be koma ya bango tout ça banini. Pourquoi? Maman na carte bango ba kana raté. Balingana kate blo mande ngwana obe tango senga na biso ya mbanze bo kolo yo benga kinga ya Robert Kombo pana ku balanze na sukara tanga kufaki makamige ba mabebi baki ko wana le baki bazo bamba na mabanga kuna osomon donc papa mutakosa yote église ya nkolo ya nzambe etamsama ke pa ya nzambe etamsaka na idéologie bato te na mena bato te na makasi ya motu te na makanisi ya motu te olalo la muki o ngai me église na ekomi boye olalo la muki okomi bishop olalo la muki okomi na moni lelo kota bankumu bakomi na ba église de réveil chef coutumier de l'église de réveil oui ana tupe ba bilo bwana chef coutumier na kane bazokota
Pe bato pe bazo ba musala nzambe. O ba mettre maboko. Ngai chef coutumier na bango. Chef coutumier na bonzambe. Ok, ne pas on ngai père des églises de réveil. On se parle, ngai père des églises de réveil. O prophète Ngubu. Tala kanda bango yoka prophète Ngubu. Tant ça comme Ngubu. Mais voilà ça mon mérite. Ngubu msele ko mérite. Ouais, bah comme monsieur peut se on a dit hein. Yo mona ka wa faux. Ata mutali bomba na wewe na kwa sana le bonté. Et ça va wa big hein. Vraiment. Yes ça zonga part. OK. Donc église wana ngana sel bango il faut pas se répartir. Ba se répartir. Ah oui. Bande de la vraie message c'est la Bible. Voilà, pour un message m'appelle ça c'est pas biblique. Voilà, Patrick veut ça ma kena na et puis c'est là. Yo ka elo so azala. O mona bango tanga Bible. Mutazote azote ya. O mona azu livre la bango. On se l'a comparé. Je l'ai livre ya William Branham dans la paragraphe 5. Qu'est-ce que Branham a dit? C'est pas branché là pour retomber non. La brochure quoi. Retomber. Et ça bloque pas retomber. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, dans la paragraphe 5, Branham a l'obabou. Donc, on va comparer la Bible. Na ba brochure la Branham. Il y a Branham. Puis ba mikolo hein, pas licencié. Quelle abomination! Yo mon a dit que n'est-ce quel hôtel de l'église dans Bango. Bata photo, il y a soi-disant Jésus et puis ils ont pas ça faux. Bata photo Branham awa. Comparaison. Alors que Bible le bique, boy ko ça la bique côté. On voit ça l'image ya Nzambe té. On tient qu'on pas de la kaya. Abomination. Et ça abomination, mais bon c'est pas bata l'image de l'église dans Bango. Donc ça dans les faux. Bah c'est repartir à Congo là Jésus. Voilà, un patriarche, un peu comme une super parce que bah aussi une émission pendant émission vraiment il faut tout sur cette émission. Tandis que seconde émission oyo et j'allais tout ça la deuxième émission au patriarche. Ça analyse. Ma comme si il fallait tout le vérité mais à la prochaine émission semaine autres autres tout le bela tout pour ça la continuité il y a analyse autres ça là il y a bah apprendre mystère. Patriarche ça la conclusion il y a makambo tolobeli awa pe opesi programme ya église ya matanga pe opesi ba dédicace. Bon ce qui kulutu na biso wana mosena Nzambe bakoti baruta sele Nzambe kana solo et on ya samedi hein. Samedi ils ont ya samedi encore ils ont ya OK après manakimia kolo sumasi ayi mo ayebi na bo jeté ayebi mutu ndenge to sela kaye ayebi azana kimia famille bazana kimia communauté monene ya ba branamiste bazana kimia na Kombo de Sumasia voilà suka message ngeza yango wana mais basa na Nzambe kana solo oza na Bible te balo makango te balo makambo za na Bible parce que c'est très dangereux ko bungi sa batundege wana c'est pas bien pour la matanga là je sais le programme te je crois que tu ça le programme pour la raison que ça nzoto amwa na biso na temps na mabele bato ba ite bayeba na pesi mbote mingi pa ya bana na nyusu ya kondima nektazi na moni bongo Fred Evin Nzamba pambola na mwasi na ye mama Gigi Nzamba pambola mwana na ngai na linga mingi Sylvie Kigalu enfant chéri ma fille chérie Nzamba pambola ye apambola Moyuma Gracia apambola frère Cédric apambola Patrick Kamanda Nzambe apambola bongo Evance Edith Sungu to prouver na moi c'est moi la propre maman Nancy bozo benga te pourquoi faut bobenga ka ko sala malam apambola mama Mati otozali awa azali ana Kinshasa sotangi na France apambola manda ye papa Anissé Mimi Tomaduta ma fille chérie yo bozo benga soute Nzamba apambola yo nazama boswana bino namba no frère Yava Nzambe apambola Coco Ping Pong Gabriel Yamba moi nangai les grands comédiens Nzamba apambola mosto mama Mila Mokambi Nicolo Akim Église azoyate Nzamba apambola le grand prêtre Mangobo onigagemi le grand prêtre Mangobo prêtre à comédien soko boye en tout cas aux hommes tema mabe pour makamutana sala c'est grave Nzamba apambola na mwasle mama Fatou Nzamba apambola sœur Mariam na Belgique Nzamba apambola ye faire les questions Nzamba apambola Iget Simbao na Hollande mwana nanga na Hollande toto benga ne kala mingi Nzamba apambola ye Laetitia Mahala nete soka commentaire kaka ataka émission bo partager émission yo bo liker bo s'abonner na chaîne na bino ko sala malamu sel babi Nzamba apambola yo bo zebele
Sœur Brigitte Pangi, Nzamba Pambola yo. Sœur Yakiko, Nzamba Pambola yo. Yananga ya des espérances. C'est ce qu'elle a voté, Nzamba Pambola maman Brigitte, Nzamba Pambola yo. Et Nzamba Pambola Bénédicte. Oyo azabongo na France. Nzamba Pambola yo, Bénédicte na France, Nzamba Pambola yo, na leke na yo, moi na ngai Jérémy na France. Un petit Nzamba Pambola bino. Na kasi na succès na les diamants. Awa. Olobi? Les diamants. Ah, les diamants. Ah, nanga bosa na Nzamba Pambola mona na ngai Esther. Ma bengi le diamant noir. Na bokilo na ngai Papa Yves Nzamba Pambola frère Gires. En Afrique d'ici, en tout cas, vous êtes belé, Nzamba Pambola bino programme église. Jobo Bolibanda. Ah, Jobo Bolibanda, Libisangaï. Vous êtes belé, docteur Jobo Bolibanda, monsieur Nzambe, Nzamba Pambola, yo Papa Pambola famille nanga mobimba. Makela. Pour le programme ya matanga, to ko pesa no mekolezeli ko ya, na ce programme te pa kufika na lobby, to ko bongisa, to ke na famille, to sa programme, to ko le ka pour la web sabina ngo. Ko la Pambola bino nyostu, a Pambola pa yo pasteur Flamme d'Angola, pour l'invitation na yo. D'accord, okay. Vraiment, merci Patriarche Vincent Makela pour l'intervention. Vraiment, Nzambe a Pambola, on peut appeler ça yo, bon Moulaï. Na micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola, na caméra, tout à l'heure, qui n'a évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Na pesimote na maître Julio Consolata, maître Idi Amin, mon avocat Cambège, na pesimote na maître Daniel Tumba, na pesimote na bana nyonso ya Vallée de Bereka, bana nyonso ya le Roger Sali, na pesi mbote na Didier Simisi de Lyon na Bruxelles, Azimutale na Bruxelles, na pesi mbote na apôtre Idi Amen, mon père Nzambe Apambola yo, na pesi mbote na Richard Makwata, le grand entraîneur na Paris, na pesi mbote na Cédric Makiadi. Cédric Makiadi na Allemagne, le grand entraîneur Nzamba Monayo, na Pessi Mbote na prophète Condé de Paris, Maman Bijou Condé de Paris, bah bon retour, bah bon séjour na Awanaki, Nzamba Monayo, na Osuksaka Libanga Oyo, na Pessi Mbote na pasteur Tete Ndaya. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe mongani loboko na tata esemwami likola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.